Yasolo bande ko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbango mbote na bino banso besika bozwami na mokola lelo. Yasolo tango ndenge to kolobaka yango tango nyonso ekoki pona kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission masolo. Émission masolo ezali émission kolobaka obele mwa solo ya monene na papa Simo Kimbango pe lingomba na ye. Kasi na mokola lelo bande ko balandi bana papa Simo Kimbango na pesi bino mbote bisika bozwami ndenge na koki koloba yango. Tout na émission na biso ndoko tokoloba tango no sozali voyage pastoral ya mama Marie Mwilu Diangenda Kina o yazali conseillère directe ya chef spirituel sa divinité papa Simo Kimbangu Kiangani. Ndena mokola lelo ngai ndeko na papa Lambert makomi mo pe équipe nyonso tozali awa na kati na mboka ya Allemagne tout précisément na Stuttgart esika toye na mama Marie Mwilu na molulu oyo voyage oyo asali na tina mosusu te pour na sensibilisation ya bana papa Simo Kimbango Kiangani awa na mboka Allemagne na Stuttgart et puis pour na ko lendisa bana na bango awa yango biso toye awa na kati na mboka oyo tolingi tolakisa bino makambo nini ekoleka awa na Allemagne. Na yango nazali ngai moko te nazali na moninga na ngai oyo tokosala na ye mosala oyo ezali papa Edi Zolandonga te ou bien mama Fifi te kasi ezali papa Joseph Mbuta o tobengi na kombo ya Jack awa na mboka Stuttgart yende moto asimbili biso kamera o tozali kosala lela na mokolo ya lelo. Yango wana pona kosola basolo na biso ya voyage pastoral ya mama Marie Mwilu awa na mboka Stuttgart to yambi mopaya na biso papa révérend pasteur oyo tozana ye na mokola lelo nde tokosola na ye masolo oyo tokene mama moko na pasteur na biso papa pasteur mbote no papa pasteur mbote papa journaliste papa Lambert. Merci papa révérend touti koyamba yo na topesi d'abord merci na ndenge ondimi invitation na biso pour teto solo la masolo na kati na voyage pastoral ya mama Marie Mwilu awa na mboka ya Allemagne na ville ya Stuttgart. Papa révérend ya solo tolingi toyeba liboso yomoko o se présenter ce que ozali nani pa matenga na yebi kaka papa révérend na yebi pe kombo te mais toyebani kasi ba o bazali kolanda biso na mokola lelo bakolinga bayeba o se présenter poète tobanda émission na biso papa révérend na pesio maloba. Merci papa na komba tata mona pe molimo santo kombo na ngai ezali papa José Nzuzi Soumaja nazali pasteur et conseiller général na katia église Kimbangiste et puis na vandi awa na kati na mboka Allemagne. Merci papa révérend ya solo papa révérend pasteur Soumaja touti koyo kayo ndenge omi bimisi na mokolo ya lelo tolingi toyeba tomoni ke mama Marie Mwilu Diangenda conseillère directe ya chef spirituel a komi na mboka ya Allemagne pona ko bana tokoyeba liboso pa bateto yebi ke yonde mutu tomoni ke conseiller pe yonde mutu zali likolo tata awa Odali ko représenter papa Simo Kimbango Kiangani malgré bakolobaka ba paroisse ezali ko dépendre na Nkamba kasi yonde conseiller tata awa na mboka ya Allemagne. Tolingi to ba liboso pona ko yeba mama atie makolo na ye awa. Est-ce que église Kimbangiste na mboka Allemagne ezali reconnu ou pas? Tolingi to ba epai na yo na d'abord. Na komba tata mona pe molimo santo ya solo papa lelo na bengami conseiller général. Mais Nazalaki d'abord pasteur national délégué. J'ai été choisi par Yemoko Papa Diangenda Kontima depuis Lingomba et Bandi Awa le 3 février 91. Moutouali Bosso a Simbi Lingomba et Zalingaye. Donc, Nakoki Kolobateke, oh, mais je vous assure et je vous le dis que l'église Kimbangi Sezali reconnue officiellement Awa na Kati Namboka Allemagne. Siège Nango, Ezali, na Kati ya Cologne, et pas Ingaï na Vandi, nde tozali na ba paroisse, to ba circusal, nde ba benga rango, na bisika nyoso, na ba ville nyoso o Ezali, Awa na Kati ya Allemagne. Donc, oya ya mama, tozala na bobangite,
l'église ezali reconnue officiellement na kati ya mboka Allemagne. Soki ezali likamba koyeba na koya pe na ba papier na présenter bino mbala moko. Merci. Merci à solo papa révérend bandeko bozali kolanda biso toyoki ke église awa na kati na Allemagne ezali reconnue. Mais tomoni ke ezali reconnue église moko na ba paroisse nyonso ezali kaka na reconnaissance moko ou bien bozali kosalela bosaleli yango ndenge nini po ete ba paroisse pe ezala reconnue. Papa révérend napesio maloba. Oui, merci papa nakomba tata mon appel Molimo Santo. L'église Kimbangi Sezalaka moko ezali indivisible. Alors, to salandenge nini to reconnaître la reconnaissance ezali kaka moko nde yangonde e kabunda ba paroisse nyons tout. Mais reconnaissance ezali kaka moko. Reconnaissance ya mi balete, misatu te. Soki na laki nango botangi na kati, bokoya komona na kati ke balobi siège ezali na Cologne. Mais ba paroisse pe ezali lokola ndenge tozali na kati ya Kinshasa na Congo Kinshasa soki totali to na Congo démocratique l'église Kimbangi se siège nango ezali na Nkamba mais soko keina Kisasa au mon église Kimbangi ezali soko kena ba Congo église Kimbangi ezali au Équateur par ainsi presque partout même na kati ya Kinshasa na ba commune l'église Kimbangi ezali mais lingolo bateke kuna nyonso mutu na mutake kosala reconnaissance na ye wana ezali désordre église Kimbangi ezala kaka moko na reconnaissance moko yango totambolelaka partout donc tango batuni bayebi ke église oyo ezali reconnue reconnaissance nango ezali na Cologne donc siège nango ezali na Cologne awande ezali paroisse ezali lokola tomonaka ba compagnie pe ya ba Mercedes awa compagnie ya Mercedes siège nango ezali awa na Stuttgart mais oyo ezali na ba province mususu ezali donc ba circunsal oyo ya Mercedes ezali kuna mais siège ya Mercedes ezali awa na kati na mboka Stuttgart ndenge pe biso to ali na kati na Lingomba. Merci. Merci à solo papa révérend tozali ko kene pamba tezali émission masolo ndenge uti kolanda yango tozali kaka na kati na masolo po ete ba oyo ba kozali koyeba te po te ba ko ape koyeba mais tolingi pe to yeba pamba te to komi na kati na mboka Allemagne mama akomi mais bobandaki ndenge nini po ete Lingomba ezala planté awa na mboka ya Allemagne okuyi kolobela biso yango mwa moke pamba te toyebi ke yonde moto ozalaki moto ya yambo soki na bosanité soki pe ezali bongo to koloba nanga ke papa Lambert ezalaki bongo to bosani mwa moke ezalaki tata Kingandi nde tokopesa yo malobo oyo bika kolimbolela biso mwa moke ndenge Lingomba ebandaki na mboka ya Allemagne papa révérend topesi yo maloba na komba tata mon appel Molimo Santo ya solo papa Lingomba na mboka Allemagne ebandi le 3 février 91 na Cologne to na Bonn to loba potango na yalaki Bonn yaki Cologne te to na Bonn na Saint-Augustin. Alors première fois Lingomba linga ko funga en Allemagne ezalaki mundele yaki na Belgique na kombo ya papa Marcini si c'est comme ça je me rappelle plus papa Marcini yende mutazwaki mission na papa Diangenda kontima po ete aya ko fungola Lingomba. Mais modèle ya lingelaka esimbaka te bazalaki en contact mingi na papa Venatio oyo azalaka moko kati na biso melelo asatika biso alors ti première fois esimbaki te nde deuxième fois tant papa yeko yebisa ye bokende bana na bazakuna bakosolola na bango pona ete bo implanter Lingomba na kati ya mboka Allemagne nde bayaka samedi wana bapemaki tant toye dimanche nde le 3 février 91 nde Lingomba et bandaki na mboka Allemagne et ce même jour là que ngai na ponamaki en tant que responsable ya église Kimbangi se na kati na mboka ya Allemagne na tango na bandimi bazalaki pendate tozalaki kaka toalaki choisi 4 ou 5 personnes comme ça na toaki 4 papa et puis na maman moko nde tozalaki me batu bazalaka pendate mais na ponamaka na tango wana mpo ete natambusa Lingomba na kati na mboka Allemagne nde a partir wana to bandaki nde sikoyo koluka au fait que na yebaki déjà Allemagne bandakala nde na yebaki esika oyo bandeko tokoki ko trouver bakimbangi se mususu pona ko beta ba porte pai na bango mais avant na kene koluka na bengaka papa Diangenda que papa oui ya solo tala Lingomba awa ndenge salami yeko fungama awa na kombo na yo mais j'ai été choisi comme responsable ya Lingomba. Réponse ya papa Diangenda tile na bossa na tala merci mon fils. C'est ta mission. C'est moi qui t'ai choisi. Sois là.
tu connais les corps. Dès que tu as un problème, tu m'appelles directement. Wana yaki maloba ya papa Diangenda. Alors tu auras beaucoup de gens. Oyo bakoya pene na yo. Bakozala na ba mentalité ndenge na ndenge. Bakozala na makama ndenge na ndenge. Bizali la ndenge na ndenge. Mais ton rôle, ce n'est que de rassembler kangisa bango nyonso esika moko. Wana ezali maloba oyo papa Diangenda pesanga dès le premier jour on a benga ki pona koyebisa ye ndenge lingombe funganaki ndenge nini na laki choisi po ete natambusa mosala. Yangwana kino banda mokolo wana kino mokolo lelo ndenge tozali ko continuer. Après wana tozalaki na Saint-Augustin. Mais les jours ango soki totali tokomona batu bayaka pona kosala ouverture wana papa Yefa Satika biso ye pazalaki papa Solo qui solo kele papa Solo azalaki et puis papa Kiba qui basukame azalaki et puis papa pasteur moko so utaka Angola azalaki pe na kati nde équipe wana tango bayaki to vandi nde basolo laki e bandele zalaki nanga pasi na monaki yango ki en tant que jeune bisika ndenge nazalaki ezalaki penda difficile mais balobi que non ndenge basolo laki papa lobi que c'est toi alors nde nazwaki musala na boyaki te nalbi bon lokola papa lobi ndenge wana na solo na ye je prends nazwaki musala et puis na continue yango ti malembe to ali ko kende comme nalaki déjà na tango wana pe naki déjà doyen na kati ya mboka Allemagne donc naibaki déjà place batine so bavandi j'étais obligé siko ya koluka bandimi place bazali pona ko benga bango pote to ya to ko sangana yangwana na lobaka ete moko na moko tanga yena lingomba na yebaka ke oya ya kitangu boye oya zala kitangu boye oya zala kitangu boye ainsi de suite mais dès le départ je n'étais pas pasteur parce que na lingomba na biso to yebi ndenge to kendelaka na escalier na étape par étape donc nde na yeko rassembler batu nyonso na yeko koma diacre ti après nde na yeko koma pasteur donc lelo nde lingomba ikoma munene ti oye na mboka Stuttgart oke na Berlin oke na Cologne oke na Düsseldorf lelo pambati yalaki Leverkusen na Wuppertal mais komi moko Düsseldorf oke na Aachen oke na Berlin donc partout wana okuta toujours l'église kimbangisa donc eloko wana esala bino pasité ndenge na lobi ezali ndenge wana le sens ya kati ya église kimbangisa na mboka Allemagne en tout cas ce qui a été peut-être moi que papa Nixon ça quoi mais so akoki pe koloba yango parce que le premier jour il est pas alaka mais ba côté na baneko kende ba démarche mingi en tout cas na rosalalem social na ke na sali démarche passé na yebaki Allemagne déjà très bien donc et loko na koloba pour le moment nde yangwana donc toi na bobangité l'église qui mbangise na kati mboka Allemagne ezali reconnue c'est moi qui ai fait cette démarche na sala ba démarche nyonso ti et si là qui l'église est allée reconnue sans crainte ou bien nini to banga ou bien nini te ndenge mama ye ndenge na lobaki liboso l'église est allée parfaitement reconnue même ndenge botamboli boke wapi tozala na bobangi te soko ke na affaire étrangère ba koyebisa yo que l'église est allée reconnue parce que nazana be preuve nango soko ke même na ambassade na biso ambassade Allemagne na Congo Kinshasa ba koyebisa yo que l'église est allée reconnue ba kotange lopeka ka kombo nanga kende ko trouver mutubo parce que nana be preuve ya bato ba kenda kuna ba yebisa bango ke boke na Allemagne bo trouver papa José Soumaja yemta ko yebisa bino même soko ke ina Amtsgericht na biso biso to benga Amtsgericht mais kuna na français na yebite soki tribunal soki de nini so il y a grande instance sur au pays au moment la reconnaissance na biso et bima kuna na voix normale et tu trouveras toujours mon nom figure na liste wana. Ngai na matina yeluseleni ko
tasimo kokutana na bana na ngai tofanda na bango elongo po tobongisela bino makambo ezoya.
baluka baluka Merci à solo papa révérend bandeko ozali kolanda biso bana pasi mokimbango tozali koyoka ndenge nini église kimbangiste e bandaki apamba te papa Simo Kimbangu ndenga lobaki ke ba jeune boko matangomba ba mibali basi boko bikola ngomba yango to mataki toyaki awa lelo tala mosala oyo monene oyaki pona betide biso toyebaki ke tant tozaki bana mike tozalaki esika moko mais oyaki pona betide mais lelo tala o se retrouver au comme pasteur. Mais papa, ce qui est là, papa Simo Kimbangu Kiangani, le chef spirituel, a tourné maman conseillère naïe, Lelo, Ndenga Zaliwana, a lobi naïe que maman conseillère en Allemagne, Bazali na combien de paroisses, maman conseillère a Kime Paï Nayo, a tourné papa pasteur, Tozali na combien de paroisses en Allemagne. Réponse ni Nyoko Pesaï. Oui, nakoki ko bosanangote parce que en tant que mbuta to supérieur à Lingomba, nazali toujours à la page ya koyeba biloko wana nyonso. À l'instant ndenge nazo batwali na 6 paroisses. Mutako ka makolo baki maintenant balaki na 7 oui, dernièrement tokolo baki twalaki na 7 paroisses, mais pour le moment to na 6 parce que paroisse ya Leverkusen, na paroisse ya Wuppertal et monaki ke bazali pembeni et puis bazam sika mingite ba préféraki ke basangana. Mais bakendeki na likambwana epa ya yeme mokonzi ya Lingomba kuna na nkamba Yerusalemi ba sololi na ye pona ko apporter papa ke tala ide biso tozui ke tozana biso musika mingi te ba loyer tozo futele ki mingi mievo bandimi to sangana to za la place moko papa zalaki nango ne sengo ya mingi koleka parce que ezali loko moko nanu salamate na kati na Lingomba na biso me bango bakei nango ba surtout en Europe ndenge to mesana ba division surtout en Europe poto mesana toujours ba division biso to salo ya biso pour tout le monde connaît tout à Nakatina Ngomba, Moutounio Soyebi, mais Bango Bakende qui n'a rien pour le moment, Tozoloba, Toalina 6 paroisses, Toalina paroisse à Aachen, Toalina paroisse à Cologne, Tozalina paroisse à Düsseldorf, Oyesangisi, Leverkusen, na Wuppertal, et puis Tozalina paroisse à Stuttgart, Tozalina paroisse à Munich, et puis Toalina paroisse à Berlin. Donc Toalina 6 paroisses na Munich au Tozali Koloba. Merci beaucoup. Par révérend tozali ko kende bandeko balandi bana papa Simo Kimbangu ba oyo bo kotina retard pona kolanda émission na bino émission masolo oyo ko pesa maka wa bino ndeko papa Lambert makwe mimo tozali na kati na voyage pastoral ya mama conseillère direct ya chef spirituel sa divinité papa Simo Kimbangu Kiangani
nde mokolale tozali na kati na Allemagne awa na province ya Stuttgart esika tosala émission oyo na papa révérend ya solo ozali conseiller na yebi te pamba te na moni ke omik na yebi yo depuis kala omik itisaka na yo olingaka mama makambo mingi te mais ndenge ozali conseiller awa na mboka ya Allemagne bafréquentation na baparoisse mosusu ba responsable ba ko facilitaka yo tâche po ete okendaka mpe kotala bango ou bien ndenge nini? Oui, na komba tata mwana mpe molimo santu papa na ngai papa journaliste papa Lambert nakanisi tâche wana epesamelanga nde na utolobake depuis lingombe bandia awa na kati ya mboka Allemagne. En tout cas na format ba paroisse ou bien na baninga na équipe nyonso toalaka kosala bango nde na utolobake mutali boso toalaka na yepe papa Venatio ya tika biso na papa Simon Mankwemo moko pe tozalaka na ye papa Simon Mankwemo a tika biso pe ye pasonga na Kinshasa na tango na umelaki mingi te nde en tout cas to format ba paroisse wana nyonso donc ti on azali ko former to na nini mais ko visiter ba paroisse papa naza toujours disponible et puis na kena na ba paroisse nyonso donc soki na tamboli nazali na Aachen dimanche mususu na tamboli na Cologne dimanche mususu nazali na Stuttgart ndenge lelo boye ko kutanga na Stuttgart lelo ezali samedi mais nga na yaki depuis hier vendredi pour na yeba ke mama conseillère azali koya donc nazali obligé na ya nazala awa nde na yambiye malgré tout comme il y a un retard na gare centrale parce que horaire peut s'améliorer ndenge mususu train comme qui en avance mais depuis hier nazalaki awa na tina mususu te na tina na koyamba mama et puis bandimi nyonso to kutana depuis lobby na responsable ya paroisse vraiment zaki ne sengo mingi que papa conseiller général en tout cas comme libiso et puis to yepona maman donc côté les na difficulté te ezali le rôle la date ya le 25 mais nasi na préparé qui en que nzambe sera bon ici non les 24 sur le 23 le 24 parce que le 25 est lundi le 24 est dimanche na Rosala na mboka ya Berlin bandimi à Berlin ba bien déjà que mbuta to conseiller général a roya katina biso a osambela na biso après to bongisi sous na bandeko ya Munich ba bongisa date moko oyo na Rosala kuna pote na sambela na bango elongo donc fréquentation na nga na ba paroisse nyonso et posera ngai problème ata moko te soki na keite okoyoka bandimi bakotuna mbuta ndenge nini oyaka lisusu epa na biso te ou bien ça fait un peu longtemps ozomonana te pourquoi donc yango wana loko les rôle na ngai na fréquentaka partout en tant que supérieur ya lingomba nazali obligé na fréquenter partout pour na kotala bandimi to lolenge nini ba paroisse ezali kotambola. Merci bon. Merci papa révérend ya solo tonto tuna motuna mosusu na ndenge mama conseillère direct aye awa na mboka ya Allemagne pona yo elobeli yo nini? Pona ngai na komba tata mona pe molimo santu na tondi vraiment ne sengo ya mingi mpamba te balobi na koloba te ke mama zali mopaya mais omoni mama vandaka na Allemagne vandaka na France pardon mais tango atie makolo awa ezali ke toyebi ke papa ye moko pe atie makolo awa vraiment etondi sibiso ne sengo ya mingi pona kolakisa monene ya kati ya lingomba na mboka Allemagne pe na ntina ete oyo papa Simoki Mbango bongisa pona kati ya Allemagne toyebi ka yeli biso ba bénédiction ba makambo ebele oyo papa Simoki Mbango lelo to bengi papa Simoki Mbango kiangani a pesi kati na epotatika kati na biso vraiment tozali ne sengo ya mingi koleka yango no monito yaki depuis lobby ndenge na yaki na mwasi na ngai tokomaki lobby awa tokoti pe bandimi na baninga bauti Munich baye na baninga musu bauti Berlin na tomona ba komi na ndenge bino soboye pote to yamba mama peto sepelisa ye ezali lokola papa Simoki Mbango aye kati na biso vraiment tozali ne sengo makasi koleka peut-être mbala simeko ya ekozala su kota likolo kuna ou bien na Berlin asaya tozalaka na ye kuna peut-être mbala sime kozala susu côté na biso sukuna likolo lisusu vraiment côté wana inquiétude yate toza penda ne sengo ya mingi koleka peut-être lelo ya samedi mais lobby dimanche boko mone sengo ngo lisusu na kati na kilt lo lenge nini kozalela lisusu. Merci papa na merci ya solo bandeko balandi toza ko continuer na kati na émission na biso to uti komona lisusu motuna na biso na makambo uti koloba olobi ke yo zalaki nommé par papa Diangenda na tango wana papa na biso papa Diangenda zalaki chef spirituel mais lelo tomoni ke papa Diangenda muta atiaki yo
mais lelo na bakambi ya ba paroisse nyonso ozali lisusu to komi conseiller na tanga papa Simon Kimbangu Kiangani. Est-ce que ça là que yo pas cité ou bien ndenge nini ou bien au mona ki pona yo kokolo bala soni na place wana na combat tata mwana pe molimo santo papa et ça là qui pas cité parce que nzambe mutape sara yemoko pe mutayebi vina biso ndenge kendelaka ayebi ke lelo zali ne sika o lobi ko zala pe ne sika mususu oui nazala ki pasteur national délégué toke cour nankamba tanto zongi to vandi muke balobi ke non za sona to komi conseiller ezali chose moko normal et ça là ki ngai pas cité mais nazela ki tam mususu mutu moko ko zali ba ko nommer mutu moko likolo nanga. Mais donc je garde toujours les documents de l'église, donc je suis toujours le supérieur de l'église. Rôle o ego pesa melanga na kati na lingomba yangwana na kosala. Soki lingombe lobi sala boye yangwana na kosala. Nakanisi papa diangenda ko bana biso mbala mingi ke grade o yeleki monene na kati na lingomba ezali ya mondimi. D'abord faut ko mitia ke ozali mondimi. Oyo nyonso ya après titre ecclésiastique yali pasteur. Mais ba fonction oye yaka lelo koza na fonction oyo loboke na fonction mususu ye moko nzambe ayebi lolenge ni na bongisela na trajectoire na biso donc côté wana esala ngai pas cité nanu pe na lobana mutu teke ngai na pourquoi na non jamais en tout cas nazaka na kimia na ngai partout na kei soki na komi na paroisse na yebi ke mokonza paroisse azali wana to sola na ye soki alobi ka pesi liloba merci soki pa pesi na yete eza toujours merci ndenge lingombe zali ko tambola mko lelo mais et ça là nga pas si mon côté le comble ané ou bien le fait est ali que lelo nazali ana kat na mboka Stuttgart parce que na li supérieur à lingomba mama ye il faut to ya ko yambaye donc place wana et ça là nga pas si mon côté nazali penda na kimia na kat na motema nzamba yebi lo lengeni na bongise la biso na kati na biso merci papa. Merci papa révérend to ko keneso na motuna mususu pona yo sikoyo likambo nini kokolo baso pona papa Simon Kimbangu Kiangani oyo likambo yo yebi pona ye soki pazali nani pona yo ya solo omoni papa Simon Kimbangu Kiangani eza ko likambo ya kobomba te to ya nini te nazana kati tonga pe na yebi ke nzambe molimo santo ezali ye wana papa Simon Kimbangu Kiangani ayaka liboso na kombo ya papa Simon Kimbangu ayena kombo ya papa diangenda kontima pe yeyo kaka otozana yena mko lelo na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo biso nyonso toyebi ke bilaka o baloba molimo santo alobi akovanda na bino seko na seko ezali ye wana tozala kuta tana doute moko te partout on azali ezala place na vanda na colonne ezala place nini soki ba moningai ba yeba déjà ke o wana mbuta l'église Kimbangu tango ba tunaka donc ne sengo nyonso na kanango pona ko yebisa bango ke toalaka ne sengo na biso na fierté pambate nzambe na biso ya kati na biso peto yebiye donc ezali papa Simon Kimbangu Kiangani o to monaka live ke nyonso peto sengaka abongisela ka biso donc place wana kutu doute ezali kutu te yango na papa na yebisio ke oyo wana so mudatuni to yebite so batu mususu mena batu lokola biso to yebi yango ete nini elobama na kati na lingomba mabomba mini neza na kati na lingomba to yebi ke nzambe azali kati na biso oya titembe ayena nkamba ye komona to abengisi to ya to vandi to sololi na ye mingi baza bata batembe mais tika bango na batembe na bango biso nde to yebi ke nzamba za kati na biso mukolo bango bako sosola biso déjà si to leka na page wana si to sosola yango to sugiswana merci papa. Merci papa révérend pour na kokene na motuna mususu oyo tozo kokena suka émission na biso to lingi to tuna lelo oyo conseil nini okopesa na ba paroisse mususu ba beba mboka mususu ba pays mususu oyo nanu mama conseillère na tournée na ye a commune no kote pamba te na tournée o ezali kaka na bit moko sensibilisation poete botongi nkamba aéroport pe misé pamba te mama conseillère ali ko tambola pona ko épauler papa Simon Kimbangu Kiangani pona ko sensibiliser bana na ye e mboka poto poete kotonga nkamba ko donc kaka kotonga nkamba yo siko étant que pasteur conseiller conseil ni noko pesa na bamboka o ba pays oyo nanu ba sali geste te poete mama akoma kuna ni noko koloba na bango na komba tata mwana pe molimo santo ya solo eloko liboso na koloba slogan na kati na lingomba na msezali bolingo mibeko pe misala soki bolingo ezali ya solo
mibeko tobatelaka yango mutu na mutu ayebi ndenge atambolelaka misala fo emonanaka na kati na bato kondima oyo ezanga baevre ezali kondima te il faut misala emonana balobi ete totonga nkamba la nouvelle Jérusalem batata na bamama oyo bamoni ke nanu bakomi na esika wana te ezali esengo baloba mama biso mpe tolingi totia libanga na biso biso mpe vraiment yake epai na biso pamba te misala na biso il faut emonana mais ezali kaka teke bagangaka kote kuna paroisse ezali tolingombe ezali église kimbangise mais misala emonanaka te wana toyebi te soki tokobenga bino banani pamba te kimbangisa azali moto oyo atongaka donc balobi totonga nkamba mboka oyo koyamba mabota na mabota koleka ndenge tomonaka na babilili lelo soki otali nkamba ndenge eyambaka bato bapaya na bapaya mpe ndenge etondaka biso moko bana ya ndako oyo tokotonga papa alobi tozela teke bamisusu bauta epai to bekolo mosusu baya kotongela biso mais biso moko tosala makasi totonga même na bambongo na biso ya mike boya botonga yango wana tozosenga toza kopesa toli na bandeko ete miso na biso butu mpe moi totalisaka na ngomba ya Yerusalemi kuna na nkamba biso nyonso toluka totonga totia pause na biso totia pause ya pierre na biso kuna na kati poti totonga balobi mboka na mboka etonga ndako nango bino siko bozozela nini pote bokende kotonga yango wana nazosenga na bandeko nyonso na baparoisse nyonso bisika nyonso bazali ete biso nyonso tokende totonga mboka na biso pote ya solo nzambe na biso azali na esengo mpo mapamboli mpe eya kati na biso tosukiswana papa merci. Merci pour na motuna ya suka papa révérend yom tozali awa toye kokutana na yo toyokaki likamu na ndako pamba te papa pays na pays ndenge Belgique afrapaki atongi ndako na ye na nkamba ezalaki liboso Bruxelles mais bakei kokutana na papa Simon Kimbangu kiangani le chef spirituel pamba te ye mutu akomonaka ye mutu ana ba plan nyonso ya nkamba mutu moko aza nango tebele ye atala lobi ndako na bino ekozala boye mais bokende Royaume Uni bino so bosangana botonga ndako awa na nkamba mais tomoni pe Bruxelles atongi mais tomoni toyoki kesango ke Allemagne yango etie moi Pierre nango siko likaniswana ezoki bino yaki ndenge nini po ete bino pe bokende ko bolamuka bokende kosala likambo wana pas révérend. Oui, na komba tata mona pe molimo santo je crois bien likambo wana ezali ya sikate na 2008 si je me trompe 2006 je crois non 2005 tokendaka na nkamba en tant que l'air on a un pasteur national délégué. Bisonnes tozalaka, il y a Allemagne, il y a Belgique, il y a France, il y a Hollande, bisonnes tozalaka Suisse. Bisonnes tozalaka, donc je peux citer que l'air on est papa Mvwendi na Belgique, papa Lembe na Hollande, papa Diakanwa na Suisse et puis papa Gérard Watika biso na France. En tout cas tosangana bisonnes sokona na nkamba tozalaka. Papa recommandaka biso ete mboka na mboka eya kotonga nkamba eya kotonga ndako nango na nkamba to yaka na nouvelle wana alors mais papa apesaka biso na Allemagne ba makambo mibale ya kosomba motuka munene pamba tapia biso devoir ya kokotisa pe kobimisa et puis na kotonga ndako alors na tunaka papa ke balekenda yango moko yango etengamaka siko papa pesi biso makambo mibale to bandela wapi to suksela wapi papa lobaka na ngai bo bandela na motuka so motuka esili nde sima nango boye kokota siko na kotonga ndako tango na yaki pe na bengisaki bandeko nyonso na pesaka bango nouvelle to bandaki liboso na motuka ya munene ekendeki grand camion yango totindaka alors lelo sikoyo nde bandeko après l'entente ko vanda na koloba na tikala iso pasteur national délégué na 2010 to longwaki to komi conseiller général. Alors, na kokaki lisusu kolande la démarche wana te pamba te balobaki ba paroisse nyonso ekomi autonome. Yango wana bandeko tango bayi komona ke Belgique ba pesi esika sa tongi. Angleterre pas salué aye, France pas salué aye, mais Autriche peut toka ki salué aye. Bongo biso Allemagne tout. France nan ba salité hein, France nan. Ba salité. Ah bon. Ko lobate ke se ba sali nan ba salité. Ah bon. Ezali na nzela eza na nzela.
ezali esengo mingi po biso toyebi kasi basalaki nzoka eza na nzela eza en cours po monique misala ebele esalamaka kuna France asalaka yango boyebi kaka voilà mais ndaku nanu basali d'accord wana tozali esengo lokola to apprendre yango lelo que France nanu basali te mais ezali en cours nanu basali ndako te mais ezali en cours donc bakotonga na bango eliki ezali alors Autriche mpe toyokaki ayeuti kosala oyo ye yango wana bandeko na biso ya Allemagne ntango bakendeki papa Mvwama Leblanc na papa Marc pasteur bango mbale bakei mpona kosangisa paroisse wana ekoma moko nde basololaki na papa na ntina na kotonga Allemagne mpe tonga ndako nango na kati na nkamba nde bakendeki basalaki pose ya première pierre ye moko mokonzi ya bula asalaki yango alors nde bayaki na nouvelle wana bayebisaki biso nyonso tovandaki na réunion tomonaki ke ezali esengo ezali nouvelle moko ya kitoko mais totikaki yango na tolobi ete tolekisa nanu koya ya mama Marie mama conseillère soko azongi nde tokoluka so jour tokosangana mpo toyeba lolenge nini tokataka yango mpo ete tokende tobanda misala na biso vraiment likambo wana eza na biso esengo bato mingi batondi nango na esengo mpo ete Allemagne mpe na mokolo malelo etonga ndako nango ndenge papa alobaki yango ke chaque mboka etonga ndako nango biso mpe totonga oyo ya biso emonana ete oyo ezali ndako ya Allemagne atongi na kati na nkamba vraiment totondi nango botondi toali nango esengo makasi ya koyamba nouvelle wana merci papa na kombo ya tata mwana pe molimo santo Allemagne oye na yebi ke slogan ya Allemagne mobimba na yebi te soki ezali hein Allemagne oye Allemagne oye Allemagne oye espoir de l'Europe. Oye zande momesano. Bisika nyonso papa komi ezala n'importe quelle heure na yebi ke libonde lekotaka. Eza boyete hein? Oye to mesane ezali kamba sikate ya kala. Ezala kandenge wana. Mama pe aye akoko zanga liloba te. Ingeta. Ya liboso ya solo papa yebi ke ngana ye na Allemagne. Atindi mbote mingi na bana na ye ya Allemagne. Ya solo batata na ba maman ndenge boyoki na libonde lito koti 2015 ezalaki na makambo ebele tina moi mwa lelo. Biso tozali baponami. Nzelo tolandi ezali nzela ya pasi. Me tokomona yango pasi na tina mususu te na tina mibeko. Soki mibeko ezalaka te mbele na banzi place okutu tolingi tokoka lelo eza boye te ya mais biso les 10 commandements epai olongwe na les 10 commandements toyebi ba précepte na biso ya lingomba kosala boye te kozongisa boye te toyebi yango po biso nyonso mikolo tozali tozwa baptême tolandaki malongi nzela ngo eza ya pasi kasi toza na nzela ya solo etikali nango musika te tango toza koloba ke place eza muke mikolo koya kokoma lisusu muke ya kosakana te c'est-à-dire na tango na bokomona tika bapaya bavanda biso tokotelema na banzi na libanda ndako tokosambela nango kozala muke pamba te lelo oyo ndenge papa mfuma ndongo alobaka tango conférence ezalaki oyo tolandaka ye na cassette to na bilili oyo tozaki pe sur place tozalaka alobi soki bayebi tata na ngai te pamba musala nyonso baza kosala kuna na kati tomonaki te tomonaki te sikoyo okendawa bato bakomi ko comprendre aya solo soki toyebaka papa Simoki Mbango kutu lelo kokende kutu na mangomba nyonso kuta kaka photo na ye na porte c'est-à-dire soki ozaki mbangiste okomi mboka wana sika omoni kaka photo ke kokota metango kote ovandi obandi komona eka bwebo nde awa te obimi bazali bana ya papa to ya papa te ya papa yangwana bana Allemagne ya solo ndenge bandeko bauti Berlin eza musika na kendango na voiture eza musika mama toza mingi te boza mingi te mena muke wana bino bosala kaka totala ndenge nzamba kobongisela biso tozali kokende mokili yango ezozonga nsima te basengi biso totonga Yerusalemi toza kotonga mokili ya sika oyo tokoyamba bikolo na bikolo bakoyepa ya yo na ngai nzamba kokosaka na ete
nzambe oyo tokosambelaka sa nzambe ya bomoi na banzi moko kati na biso azali na bapreuve na ye batémoignage oyo ezali ke ngai likambo boye ekomelaka ngame tala papa ndenge asalaki tozali ebele yango wana batata na bamama ndenge tokoyembaka nzembo na biso oyo mama yembisaki biso tosalila saluki ya nzambi mokieleka soki toza kosala yango na solo tozala na biso na kobanga te tokolonga to tokolonga te makambo mosusu tobombi mpo na lobi mama mwilo ye lobi pe na kotala bana Allemagne soki bakozala na esengo wana ya mama mwilu pamba te mama mwilu ye nde molobeli mama ya bana ntango akendeki alobi botika ngai nakende bana na ngai bolela ngai te ya solo tolelaki na biso pe ye te mokolo ya suka oyo toke kotika ye bisika oyo tokendeke kolela ezalaka te mpo ngai moko mama mwilu nazalaki ezalaka feti moko donc ya kosakana te masolo ngo nde lobi toyokani ye osilisi bona komba tata mwana Bon, sikoyo papa révérend tokomi na suka tamsusu likambo moko oyo omoni ke papa Lambert atuninga ngote mais ngana lingaki na loba yango totikeli yo moma loba oloba likambo. Vraiment na combat tata mona pe molimo santu nazali na likambo ya loba lisusu te papa nazongisi botondi na nyonso bosali na kolongwa na bino na déplacement na bino bolongwe kuna na place bovanda kanzamba bongisela bino na France bosali ba kilomètre mulayi bo accompagner maman conseillère générale awa na kati na mboka ya Allemagne précisément na Stuttgart tozongisi botondi na botondi nzambe na équipe na bino mobima ndenge boyeli na ba pied gauche na bino nyonso en tout cas tozongisi botondi na botondi nzamba pambola bino apesa bino sumakasi mpe bolendisa lisusu mboka Allemagne po ete totelema tovanda lisusu te tokende ntango nyonso liboso koya na bino nzamba batela bino bozongi na bino pa en tout cas
topesi yango toujours na maboko ya tata Nzambe ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci papa. Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangi c'est komi na suka ya émission na biso eloko nini susu nga papa Lambert na koki koloba eloko ezali te ba mate bino moko bozali kolanda boyoki bomoni séjour à maman awa na mboka ya Allemagne ya solo azali kotambola na tina mosusu te bato mosusu botambusa makanisi molai te mama azali kotambola na bit kaka moko ya sensibiliser bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani po ete na botongi nkamba pe kotikala esika moko tata na biso atikeli biso po ete to sepela na ma oyo azali kobongisela biso. Pona lelo topesi merci na papa révérend ndenge bayambi biso topesi merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso et surtout bandeko ya Allemagne pe tokopesa merci na ba paroisse nyonso ya Allemagne ndenge bauti na bamboka na bango baye awa na Stuttgart pona nini pona molulu monene oyo ya fête ya mama Mwilu et so les allez sengo mingi nde tokosenga na biso kaka tolanda ndenge nini ekolekela lobby pe totali ndenge nini mama auti kosala voyage na ye. Itumba oyo bozali komona ezali solo ya bonzoto te.
Nde yango na pesi bino merci tokute na mbala sima nde na kopesa merci na bambuta ya Allemagne, merci na papa Joseph Mbuta oyo lelo asimbeli biso caméra awa na mboka Allemagne pona kosalisa na kati na émission masolo pe topesi merci mingi na voyage à maman Marie Mwilu asali voyage moko ya 16 personnes ba surveillant ya Saint-Denis ba surveillant ya Saint-Ouen pe na délégation ya maman nyonso toye tozali na au nombre ya 16 personnes oyo toye na maman nzela moko tokomi na mboka Stuttgart papa Simon Kimbangu kiangani amemi biso na kimia pe akomisi biso na kimia pona wana totikala malamu tika ete mama Mwilu na fête na ye yende azali mama ya mabota ye moko ayebi oyo nini akolelela biso pa papa Simon Kimbangu po ete pase leki mingi biso pe tosepela pona mokola lelo tosukisi wana nde tokutani nambala ya sima. Merci, au revoir.